azui trophée mais likolo nango bakangi bana partout. Donc ye loko yo ba pese les trophées bana ba s'inspirer ne ba kosanga na basi bakosanga na mibali na mibali boyo kasoni ba postango tikuna obi combien pour biso to sala likamu pamba te ah ba balle perdue les karaté. Donc moi de bango ba postango kuna ba saleli yango promotion moi le chocho continue na bella production. Bango ba jouer yango lokola publicité ba diffuser yango na ba page na ba kati ba partie nyonso ba donc kende na côté sur soki mutu aza na 4 lettres. Malgré tango yaki azui trop fêté sikoyo boye la nga film nini osika ba kati sila. Il est pas à la ménopause. Ok, je suis d'accord avec toi. So ménopause n'est pas mon boy. N'a pas quoi. Ce qui chaleur est mati. À 6 000, chérie, ça va aller, ça va passer. Oui, c'est très important. Trop ménopause à si la nana aussi important. Pour yubi no boyo ko kangamelo kongo na nzoto. Donc, à coup fa na ménopause, nyoso ba moto wana nyoso na ana muto bondele na butute. Maman zui trophée et humilité trophée a yende a inspiré rabato a inspiré bana bakende na partout film ya Sony o ba ko Bible lobi moi c'est kombe pa na ya zalaka te mida bino bo mitungisa mapona nini mida yo est-ce que yo tangu nani sila ke na okuta na gynécologue na ye mida yo zaka témoin. Si la salle a confirmé qu'il y a beau tâter, quelque part les abakou concernent bien à binobo silica. Si la non moi mouké, si la moi mouké, à 48 ans, beau belle fait sa femme mariée. Ah la mouka na Johnny. Ya si la na belle vie oyo. Est-ce que vous avez que ça, baba, il y a un théâtre bello, bah, micro, la belle vie, si la paix, bah, na banati. Apparemment, au bibi, ça. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne Haute Bascule, c'est bien moi, Darling Love, la maman de Darcy Misenga. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Haute Bascule. Nombre de partages et ça vraiment belé makasi pour nous maintenir chaîne Abisso très bien. Émission vous avez droit de savoir bozaka na droit ya koyeba tant ce pays nabino ya kasé mahambu ya koloba ezali sur émission vous avez droit de savoir. Famille bota to kende mbangu kota la film na biso ici ekota ki parce que vidéo oyo tozo sala la binango na presque 19h à 20h. Ce pays nabino yeyo aye. Film na biso asika ekota wana je crois 4e épisode et où t'es kokota lobby tokota la 5e épisode. Film na biso vraiment kitoko makasi. Ma belle vie a mesana toujours kokoma la meurtrière les goût la meurtrière de job a pessibiso forme nani oyo azali mo bomi poai mo bomi ya mwasi Davina bomonaki ndenge apesaki kisi na la dame Davina kutu asala na ye médecine te yango wana madame Belvita mwa tei place wana atei boye barabatuni ni bozo engagé na musala parce que lelo oyo surtout mini na Congo moi ben erreur wana eza mingi mutu peut-être akenene ya bet kaka tour na bel campus na iniki nde balobaka obeti na kaka tour okene na yo na science infirmière kuto silicité maman pour na quartier ba comme bengo docteur et si kanini oyo yo ozwelaka diplôme comme docteur oko pour azaka gynécologue place wana pe ma belle fille en tout cas film na biso meurtrière
eza kitoko makasi kaka pe film ango ekotisi ba polémique ebele tangu Darling ayaka avant to banda na kopesa d'abord mbote na manager de Lix Papa Tigre Papa Tigre muto asala ke na kotisa lisusu te kota oyo kama o te o kokotisa mena cadence. C'est ça, c'est grâce à Papa Tigre. Merci beaucoup. Bambote na elongo na libota na mobimba. Mbote pe na Madame Belleville, Candila Patrona Poutine. Bambote na yango wana. Yango na lobaki film yango ekotisi moi trouble. Ekotisi moi boulou yeke parce que Madame Belleville azalaki sur scène parce que na film autour yemoro Poutine azalaki aza principal. Oyo penazo mema film couple naye na papa na biso ya Serge Pasteur patron que j'ai sali mon vieux ba memi film degré ba memeli biso film world et puis si vraiment pas si et puis polémique nangabu ya bakouk bakoki ko supporter likambo te bakoki ko supporter choc te oh yesu ménopause ça mobali ménopause ça moto aïe bisa ok ça va aller donc et puis ça passe et comme il sera mutu bi loba ozanga mutu ko soutenir yo herba chaleur wana te ngana na kena ménopause te mena mona de maman na ngado souffrir na ménopause na bado poser ba question kata basuki abi chaleur et bi mena nzoto ba mauvaise humeur nyonso wana soki oza na mutu ya ko supporter yo yango te ya ko canaliser yango te nde pesaka mwasi biloba ba trouble lokola mutu lokola ya Gabi comme se le disent aza na ménopause ezo tungisa ye likolo nango célibataire endurci et loko wana Madame Belleville azalaki sur scène à s'inspirer parce que Madame Belleville s'inspirera plus na nature et puis ba film naye a se basa mingi sur makamboyo et c'est pas ça sur la société. Tant Madame Belleville qui sur scène a betaki loko wana ménopause sans mobali et puis ça mutu bilobela nangabu ya baba cook bakoki ko supporter eloko wana te biso soto mona ki Madame Sila yaki a fêté anniversaire naye nenga fêta ki wana 48 ans ayaki apesa ki biso âge malgré star nyonso ya ye ezaka libanda eza problème te to boyite ayaki ko katela biso âge na BBL alobi na biso aza na 48 ans selon Masila to boye yango pete to konzima parce que première couche ou pampex alataka kala mama bango mutalati sakaye eza biso réseaux sociaux tene mutolati sakaye poto yeba epa yande komida epesi solo elumbi solo bakoki ko supporter likambo wana te Madame Belleville qui sur scène apesi les meilleurs na ye bango bakoki ko supporter mote ba ye parce que mutu alobi likambo na ye azo jouer comment bakoki ko lati sango bolati ke abwakeli sila alobi kaka na sila il est pas na ménopause mine ok plus loin ya retoucher au lobby que Madame Belleville ozo kumisa yo za na meno yo poza na ménopause ozo kumisa ménopause sa mobali pesa ka bilobela mobali oza na yo za mobali ya bato quand même ata bino moko et si ka bokomisa ka Belleville star ya vie ya sila bango mobali ba star ba actrice comédienne malgré Belleville les cas bas niveau malgré Belleville pèse de tonnes mais bino moko bolati likambo yango po ata boke na l'état kotuta wapi preuve Belleville akosamba na ye papa nga na moto na maboke na moto na komaka pe na sekisaka bato nga nde na simbi théâtre akoza kutu mpe tante ya kosexplike bele bongo totyaka koexplike bongo nayaki na sur scène na lobby na po ntango nazo jouer il faut na s'inspirer babiloko oyo eza naturel nde nabetaki eloko na nga wana est-ce que atangaki sila ménopause sa mobali
Européen sont biloba loba na agitation. Hier bande ko s'adresser na semé qui na sur scène. Mutu oyo azaka sur scène comme un personnage mususu. Mida au sala théâtre et pas sur ba réseau contre le président ba réseau que j'ai sali à reconnaître yoté. Au sala théâtre peut pas encore au ping-pong. Moi, il peut te reconnaître parce que à l'époque, théâtre, quand on ping-pong, ils ont dit waouh, waouh, bah, kima, oh, bah, qui n'a pas minga, oh, salibo, salibo. So, tu évites mis dans la salle au kim, vous avez qui wapi. Oh, yeah. Oh, yeah, il peut bien que Madame Belvière en a qui personnage, vous sous ça, incarné rôle na ye. Après ça qui wana. Si on y a belle fille à son pèse les meilleurs na théâtre mais et comme il boit qu'elle a bino mo ndebo la tisi si la kaza na ménopause ça mo bali bino mo konde boyo ko confirmer biso ménopause ya madame si la nengezo tungise boy na 48 ans et ça mo bali mais ça le contraire à bino bola ki sa biso papa biso mundele pour ndaka kanyote bimi cagnotte. Oh, ok. Cagnotte, toi, d'accord. Na télé réalité, madame, si la papou, alors, bani, Pamsi, avant de quitter, Pamsi na bino, ayaka, na tunaka question, Pamsi azoya, pour vrai mobile, vrai tonton, oyo la ndako yo pesa garantie. Yo pesa ka provision mais soko yaka kolala yo pesa ke le côté nenda kwa madame si les a eza cagnotte donc Mario to tunaka iloko ana to zoka ya note lelo mida yo moko yoko pesa biso e ya no sur makambuana donc oh wana yaka zane ka Mario moko boye bino vraiment papa azate femme sazate yango wana. Et là, madame Belvine nga loba qui sur scène et kanisi là. Est-ce que si la zaka mutu asa na théâtre na ménopause yé moko? Te to bandono so la pembe. Et puis na ba te belé de wana théâtre ba fia théâtre belé ba poti ménopause. Ba pe ba célibataire. Mutu ka ma Thérèse asa célibataire, ménopause sa mobali. Ya Gabi ménopause sa mobali. Et puis on zoya koloba makambu ya kobota. Ezaka pasi. Parce que nga na yebi naza chrétienne, Bible loba nzamba zo reconnaître que asala mwasi e combattre. Pe batu nyonso peut-être ba koma na problème ya fertilité, ezate ke nzamba tinda bango bo. Bango mi bale bazandenge mokote, bandenge mokote. Ba faire sa femme mariée. Aola muka na Johnny. Et ça différent. Madame Silaza célibataire. Papou sori papouné sori nani comment on est papouchi. Je sais pas moi. Ayaka akendaka. Likamu ya kobota ya sila na Belvi oyo. Est-ce que vous avez dit que ça baba yaya théâtre belo ba mikolo a Belvina sila pe ba na banati. Apparemment obimisa ka ya Belvina sila bo bimisa ngo liboso. Ba on ne so bazana sima wana. To ba nota ko ba mama mikolo a théâtre ba bota te. Ba bokola ne bana bandeko na bango. Oso ko batu balobela ngo. Bino moka nde boyaka ko sambwisa. Biso ngai nde nazabo nakolobela kaka vie artistique ya madame Belvi. Vie privée na linga même pas ko toucher yango. Mi da koya ko finga madame Belvi ke mobali ya batu. Te a mobali ya batu te. Deuxième femme nengo lobi wana peut-être moi nango ba preuve. OK? Et puis mobali na ya simaraye. Awa manakete parce que mon bala bato bando bon mana e obimane na public te
eloko sala bino pasi eloko sala bino soni so bolali mama kione mati bino bolali bo raisonner ka héroyo madame bevi ba matina mbali na mbetu ba osola lisolo à 4 heures eloko problème le bino ya mwana héro raisonner mam saza wapi est-ce que pam c'est ayaki nyoso wana ndeza problème na bino fait boka soni ménopause so balobi kama ménopause est-ce que ba toucher sila comment vous voulez cette sila madame sila faut silika les abakou conscient bo silika minda tendresse di binga miss lolo ba olukelonde ba problème et là on va toucher na bango yote balobi na bango na yote et l'autre côté donc bango de ba ko laksa biso ke yo déjà so côté ménopause oza sa mobali. Bon, si ici campagne ya ba comédien. Oh bino bozoluka bo benda. Na bengi bino lisusu. Ba comédien botika ba hypocrisie. Tolinga bino makasi, ngai darling, nga CPI. So na yo okumisa ndena uti ko kumisa awa. Passage. Maziza. Kingani. Nega tonto la biso dako, a jouer na skini awa. A jouer boy. Mon collègue peut-être à se présenter na bella. Son na yo sala analyse na longtemps na kombonete. Pour azo tourner et ça bon. Botika hypocrisie parce que na makambo nyoso bo jouer na c ebele. Ebele makasi. Boko ça va troubler. Magani mi da longoli eloko ango sur la toile. Ayel biso eloko asika. A incité si la sans le savoir. Moi na incité maman na ala dit que maman na ménopause sa mobali mais yo na mutu na o bino ko laksa biso bolobi ke si la chaque papa yaka malgré papa yaka na ndako cagnotte ayaka na anniversaire mère aye basali surprise anniversaire ça pas spembe nyon sona mi dayo tal sa biso ke star na biso a souffrir makasi ménopause sans mobali ayo confirmer biso ba comédien biso to respecter bino makasi ba journaliste a famille bota to respecter bino makasi to yo kande bo loba bo tinda bino ba message que non eloko bino bo comment osala eloko biso comment osala te botika ko voiler vérité likambu ba les abakouk ne bo tia na trouble. Quand on a Vincent au salake, abongisa si la na bande connaît, si la pas lembi, binemi na bande connaît parce que ba famille on va coller la a star. Le lo sera zate théâtre famille théâtre de hôtel maniboso famille comme en deuxième position. Parce que n'enga star bon ba famille na bango et comme en deuxième position, première position est comme bande connaît ba théâtre tout le monde ango awa. Ba macha ko bakufa ba susi bantu bakufa banani batelemelaki ezai kaka président Lomé président Masumu ba ye wana organisation jamais star batika organisation na ina famille yango si la linga bongisa mais bino boko ya poto bon lobi oyo ba désordre bo finga na désordre bino boya lobela film ya belle vie boya lobela la meurtrière. Mida tino o matisi plusieurs personnes na live no ya TikTok na live na yo ya YouTube. Est-ce qu'on veut qu'on saleli meurtrière promotion ça les savoir. Mais yo comme ça si là. Faut vous en avoir esprit. Faut vous en avoir esprit. Comment vous cause ba sans esprit boy. Ero film eza na marché ero bino boza soki na mbasu na bino wana filmo si la komi wana soki mbasu soki loko nini ya butu wana bolobeli yango te yo ya kolobela makambo o pe tala baleza baku conscient bo silika mida zo ya koloba lobi kasi te boki te alobi yango na film wana meurtrière wana bébé au sali promotion. Et so zara mayele pour la mona ki ope o mataki yo akakutu moi mayele par rapport à Mida yo mati wana yo pe susu yo susu o répéter les susu
Eh, na filme wana meurtrière. Na boakeli sila te. Azo kata âge. Bébé atakati âge, ça il est hôtel. Moi ça libala. La femme de quelqu'un. Et ça non il est hôtel. Alors kata âge na maza libala. Parce que moutou azo kata âge, aza non célibataire. Obi soucia mikona mikolo. Et alors quoi ngaboé. Et le déjà âge moi poussani. Natiko na se présenter place mo bona lo bana bota te na 25 ans. Moto batu ba otala. Batu ba otala na kotala ngaboé. Na mo na 25 ans te. Vous comprenez? Ben fait atakati âge madame. Si la okata âge célibataire. Ce qu'on côté on dit sous boye nzoto na elongezo funda et concordé du sous-souté. Malgré cosmétique ane uti ko lamba penaya et lambeli mafuta moto moko. Félicitations. Na be penga pe na obeta tour kuna. Na moni on sa mafuta bien. Parce que modèle mam c'est bongi. Ah non. Mais ko banga kaka soko tali longa mari ya tumba lelo o leli. Parce qu'il n'y a pas non seulement publicité. Si la dame t'a remplacé. En passant, on est à Mamnabam. Donc, les abakou faut bozala, bozala un esprit. Tu as vu que Belvi a leader na bino. Tu as vu que sans Belvi bo te kate, bo somba te, bo liate, bo melate. Mais vous savez, biso promotion à filmer. Mida, biso famille bo toi est belé. Tu rappelles partout. Toi qui n'a tina te yotanga komba film na biso. Mais l'oppose ça mobali. So bo reconnaître maman na bino za mobali. Bo vanda kimia bo silama. So pe bo reconnaître maman na bino solo kali solo à 4 heures. Programme à vie. Na 4 heures pour ngesi la kaona bo vani papa omoni. So bo reconnaître que papa za. En tout cas bo arrêter hémorragie parce qu'ils ont soni. Et ça soni partout j'ai kangi bino kuna bana basali likamba soni lobi to mona madame Belvi ayi na tournage aida aye wana mwana na ya bengi ye aye au tourner mais héros yo bana si la ba poti si la buzo ba héros kuna na Facebook ezakaka partout. Kuna na TikTok partout, bazui si la mama miki na katikati ma. Bonye bo sala pene lo mo bo suspendre na lubana wana, bonye bo ya ne lo kote. Nini oyo bino bo sali na nde bana na bino ba okisibino soni. Ba bombo na bino mibale, ba okisibino soni. Bomba moko asaleli mama feti abengisi bombo mususu te. Bombo na boy be ntese ba kutana. Maman la nzabe et elle dit moi da butu écoute amate c'est ça donc et simbité bona makambo ebele donc voilà ba poti ya lisu tala ebele ya kolongola ero votre occupé madame Belvi a boaki mbwakela boaki bon ya fima lelo susto saindeni ya fima lelo mamba pasi soko luki makambo wana ngaba lukanga makambo te mamba pasi ebandi ya mamba pasi yango mamba pasi ese bandela esila bakanga mwana na makambo ya bolumbu bakanga mwana na makambo ya soni peza na muntu moko te na batu ebele na baninga basi na baninga mibali boka soni boluka na bo soigner image wana boluka na bo soigner ba page batika ko coller madame Sila ça pour rien. Lelo oyo structure ya madame Sile komi ba soki mutoza na sida va te protéger kolukate o transmettre en mona batu okoki kozwa kisi du genre wana pene menes oui yango wana filme wana ba poster ngo tikuna obi combien po biso to sala likambo pamba te ba balle perdue les karaté. Donc, moi, je vais poster un salaire en promotion. Moi, le tchotcho continue à belle production. Je vais jouer la publicité, je vais diffuser ma page. Je vais
kati ba parti nyonso bando kende na côté sur soki mutu aza na 4 lettres. Malgré tant boyaki azui trop fêté sikoyo boye la nga film nini osika bakati sila bakati ekana partout elo msupezaka ozo kende bidimbo ezo tikala oyo lobaka ta na époque ya Joseph Kabila ex-président na biso babaka sisa bidimbo so bidimbo etikali ya soni boye ero boye osone na mutu sur scène a s'inspirer na ye bino mama azui trophée mais likolo nango bakangi bana partout donc ye loko oyo bapese les trophées bana ba s'inspirer ne bakosanga na basi bakosanga na mibali boyo kasoni baleza bakukosi o bolingaka penza sila boya batu bantivaleur loko abamida bolongola bango parce que ça les l'autre côté na communauté asila juste bango bana posa ba tout aborder bazwa ba mbongo na bango parce que ba défendre si la bienté ba aider si la mais l'autre côté communication de Simbi Bastard vous comprenez pour toi ba na so valeur à musala ngote lo bata pa tigre journaliste aza muta munene et puis journaliste ba o sakanete aza mutu faut ba pese ba valeur et belé so mi d'ailleurs ça journaliste ou bien ça chronique ma finga ya o ebisanga boka soniko o ko finga David deuxième femme oui tonzimi pour biso to wanga na te nanzimi kutu ko za deuxième femme mais nazala célibataire en dirsi et puis likolo nango célibataire mampouye ko tungisa ngai ekeye zongi na boya ki deuxième na lobi mibali pe de ba koma mukie so ebite mibali ba kufe belé tellement na ba guerre leka mibali batika mukie lelo mibali ata azana 3 femmes 4 femmes ça me dérange pas mibali ba atteint comme preuve ya gabina ma Thérèse ya ba otula baba sikitoko ma Thérèse a vraie chérie tant que n'est pas etozonga mwana muluba pena tonda ma Thérèse malgré situation qui ngondi mwaka comment pour on a mibali ba ate mibali ba kufa belé donc même madame Bévia une deuxième femme bon ça ne dérange pas elle y fingate ceux qui sont célibataires passe Zambé ero mère Makiona mère n'est mi dolobi que y est pas azana ménopause. OK, je suis d'accord avec toi. So ménopause n'est pas mutu moboé na pourquoi ce qui chaleur est mati assimi chérie ça va aller ça va passer. Oui c'est très important. Osa sko pemene malgré ba douleur wana malgré ba nini wana ba mauvaise humeur wana osa mutu mo ba supporter yo ango bosko ménopause asila nana o supporter po yubi no boyo ko kangamelo kongo na nzoto donc akufa na ménopause nyoso ba moto wana nyoso wana ana mutu obondele na butu te pona na mona na butu pe tumisa makasi mais na biso na kata suka chema ina mutu azo sopa moto chaleur sur chaleur ananyo sona tu la comprendre c'est moi aussi la carte souki cha batenti obo c'est de air en tombo kaka po ba bi souki na mutu surtout sur en Afrique le ba kuto za na ta na Europe moi ba malili wana moi ego doze sko na awa na kisasa na biso ya moto makasi obo plus moto na mutu et aussi la catastrophe. Donc, comme on a la souka analyse, et loko ezakaka bosilama. Boyoka soni, boana bipoti, boana babimi nene, bakangi banana partout. Et alika moya soni, et tombe penini, maman zui trophée, et oumelite, trophée a yende a inspira rabatu. A inspiré bana bakende, na partout film ya soni, oh bakoki kotala ngo na bana te. Donc pour tala mo faut kenge la téléphone bo
donc pour ta la mon a te faut s'assurer que bana ba pembeni te nyonso wana eza soni ya gabi na okchite nanga likambo yo lobi ke posa na o ezalaka ke sila na Belvi ba bongisa ekotikalaka nango kosimba te esimba te pourquoi Belvi a un problème à sila te sila nda a un problème à Belvi. Pourquoi Belvi abandon ebi depuis groupe Simba o bato ebele baye barate Belvi aya groupe Simba akomaka déjà ba filme et pas papa biso major bisadidi na pesi mbote o comprendre sikoyo auta déjà bongo mais si la tina alongwe groupe Simba atika lo sa fierita papa lo mete akomata gag atika lo sala mote et si li balongwe oya keboy lelo Belvi aza Poutine écriture Belvi azo peser bâton écriture Belvi lelo ya komi gynécologue en écriture docteur en écriture si la a un titre ni sikoyo tankie sabelanga tena bodi na obenda mo mulai carnet na ngeza omani ya madame Belvi a aussi lisa na linga carnet za musika madame Belvi a aussi ses critiques à lembi génération eza na sima na jo ta Sylvie madame Sylvie eseka madame Belvi pena manette lunette zozanga ngai bongo la lati lunette carnet awa tape tête non rattraper na ngango bona lati sabino madame Belvi tant aussi ça kokoma que a lembi déjà mis soit comme il a un problème faut moi vie de loin wana Sylvie eseka azui relève abandi ko diriger structure à bela po bela ekufa te soki Belvi lelo ke alembi azui pension atika kaka azo aider na moi mike ba Sylvie eseka baza ba espoir na peska exemple na lobite ke to chena madame Belvi kozala akiti maneta akoko mazoko o ma pe Sylvie o maman komina yo me yo moko sala casting o ka Belvi na sina tikela ke o musala yo sala casting o yebi de la banda o sala o ba ko si la era ko le manina o sala parce que aussi la pesa biso a obina makasi a présenter la mama makasi est-ce que ko bando ko ka ko ningisa luketu Belvi ko bando sala makasi akitisi maneta zo koma siko yembo yebisanga SB tangu ya kolemba nana kozwa relève parce que bana distraction na partout ya kabi omoni différence nyonso na madame si la calcula ngo ba otika lo yoka te botika hypocrisie wana bo sala bozo sala déjà campagne na mabe bato batuna ke pa Belvi bokomi kokotsa ki songi na kati mais boko kana bino te madame Belvi akangaka artiste comédienne na ta mon côté baza libre makambo décor aloba ki bo interpréter en mabe et ça normal il faut à évoluer partout botika ki songi yaka bitika ko sa la biso ba ironie o sa la biso a tiko sa net on dirait tete wana ya ba 12 wana ya wenge so biso a wenge boleka te 12 a wenge c'est kufa o comprendre héros yo c'est kufa eleka te Belvi a un problème à sila te pour sila se sentir à l'aise bon ça que sila à s'inspirer à coma à bon attendeur sali bon donc comme la mission na suka merci vous avez qui est belé à Kolanda émission na bino vous avez droit de savoir la chaîne na bino haute bascule biso awa to basculaka mais muto ako yakate et puis vérité et zoaka forme bon continuez toujours pour s'abonner pour partager ma vidéo na bino to monani bye